peuple Congo bisika bozwami. Le changement du Congo, c'est nous-mêmes le peuple. Tous à déterminer. Tu l'homme Congo en 2023 à Sarnini à Kende. Moi je Koufate. Il est pas de Koufi. Moi je Koufate. Congo est Koufi et son mérite sur les $80 000. Et son métier l'homme. Sur les $80 000. Moi je Koufa et son métier l'homme. Moi je $50 000. Oh, il y a de là qui Salomon a eu des pesses. La question de lui. Mais c'est tu l'homme à sa conscient que en 2018, c'est pas été. Non pas la métropole canam de Alliance Kabila, à Nomakaye, bon allié, la monnaie qui faut se préparer au pouvoir. ABC One Television. ABC One Television. Toi, il est pèse. Mais biso pe pétrolier que bato wana bakosala te. Bakosala te. Botela moto Marcelin à cause de mbongo na kati Égypte. Ko défend mbongo na FFP. Bako défend mbongo au nom du gouvernement congolais, mais le premier ministre est au courant en côté. Mboka lolenge kan. Ye moko président de la République soi-disant. Aza au courant te mbongo au conseil na route défendre mbongo Égypte. Pour ko rebete ko na kata Kasai. Bano na bomona te il a une compétence munene. Peuple Congo bisika bozwami. Le changement du Congo, c'est nous-mêmes le peuple. Tous à déterminer. Tu l'homme comme en 2023 à Sarnini à Kende. Problème Nabiso, au hasard au sac à Congo pour le moment, c'est M. Tulombo Félix. Comment imaginez-vous un président conseiller qui a Paya à côté de Fambongo, le président est habité. Et puis comment imaginez-vous Mongo pour la réhabiliter l'école, pour la compétence pour la bandela. Le ministère va charger ma Cambouana. Bazobe bazate. Mais yo ko Zambongo ko charger on a un conseiller. Conseiller na yo, membre cabinet na yo, azanan pour que akene qu'on soit charge à pays. Yango peuple Congo to ngoni ma compétence à boete. Ala kisi et capacité na ye. Ala kisi compétence na ye, et compétence na ye. Biso peuple to za déterminé pour retirer N. Na monsieur le 2023, il doit plus encore passer na tête à pays. Je dois le président oyo. Oh peuple baza derrière ye. Bino bo bakaote, bo baka mingi fayulu. C'est un homme intègre. Moto biso to pona ki à 90% en 2018. Et ça qui Martin Fayoulou. Il y a un derrière cet homme. Tous derrière parce que après ça biso bon côté, a compliqué biso loko moko boté, mais idéologie ça nango. Et ça idéologie au libérer mboka. Bon moi ni côté monyela mboka. État de siège, comme le état de piège. Ba ko décréter état de siège na kata mboka la biso. Et c'est le lenge penza et boki qui yango il a décrété. Yango yo. Aux ma frontière en Mboko, même les rebelles, à Biso, les mêmes pays, qui ont négocié na bango. Bande Wangai, état de siège, passé à l'angle Lengo Oyote. Yango Yoki, le commandant du peuple Alobaki, la fois passée, et que, si le moins possible, Balongola, Basoda, Bango, la tête de la province Wana, Bazong, sa administration civile, pour que vrai état de droit, pour que vraie sécurité, et ce qu'on a la province à Ituri, puis province à Nord Kivu. FPI yana aza complice parce que il y a pas super naïe. Jamais à Kondimango. À Kondimango ta mokolo côté. Tant ba bimaki na kata mboka ba kele mboka Égypte. Si ba kendaki na Marseille. Si ko ya Kondima. Ba ka bazumbango de là 14 millions. Ba ka bali mwana mwana zo par na yo. Si ko ba ye na ngwawa. Yo kangi moko moyibi. C'est mosu a Kondima. A Kondima te. Yango bande ko nanga mama journaliste ngai biso boye. Mbongo bazwaki na kata Égypte ezaki au delà 14 millions. Mota FPI wana azune par na ye. Marcel pe azu par na ye. Ata wangani. Edo comme ça biso te, ezo lo lenga na bango ba mesa ko yiba après ba wanganaka. Et puis ali biso état de droit lokuta. Mota yibi bakangie une semaine à Keboroko, après une semaine à Bimi Banda. Voilà état de droit. Quel état de droit? État de droit doit permettre mota yiba et donc accorder moto chasse à yiba. Après ko yiba Baza samadi bakangie après quelque temps badimisa di banda. Donc baza au courant makambo tu wana. Président baza au courant makambo. Ya mbongo 14 millions. Parce que nous-mêmes le peuple tout se charger na makambo. So to s'attendre na moto moko boye. Bena un groupe de gens et qui bako libérer biso, to sa bozoba. Nous-mêmes le peuple on a devoir de se libérer. Et ça boté. Yango ne bibo peuple Congo bisika bozwami. Problème na biso peuple pour le moment. Eza ni oh boy, telle personne Marcelette. Parce que Makamoto est la présidence Félix est au courant. Aza au courant dans nyonso. Aza au courant dans nyonso.
yango bandeko na nga peuple Congo to terme comme un seul homme to longo la devise ya justice paix et travail to comme la devise ya ba belge devise ya ba sud africain o ba ba devise ya union fait la force mboko na bosusu devise ya union fait la force mboko na mosusu na makanisi na ye to sangana pour que to benga na monsieur oyo aza obstacle mboke kufa te ide passe de kufi mboke kufa te Congo ekufi esombeli sur $80,000 esombi Chilombo sur $80,000 mboko ekufa esombi Chilombo montre $50,000 oyo azalaki Salomon na UDPS awa na 10 mairie azalaki tout à fait Salomon kola na salon eza injure te eza lolenge ya moto ndo détail ndenge azalaki eza injure te eza injure te so ba détail na te Salomon na Kinshasa te na RDC te to eza terme kinois eza terme kino ba kibai kino balobaka so motala na salon babelaka e Salomo retira ngoza président de la République non pa maman ndenge ozalaka le problème c'est ça yango peuple Congo biso la personne qui est un obstacle ou aza obstacle ya Congo sikoyo Congo ekufi te IDPS nde ekufi eke na projet nango tuna sia mabele mais Congo eza vivant et puis peuple Congo pe atikali koza éveillé boza déterminer peuple Congo bosomi na biso moko et dépend na biso moko peuple moto akoki libéré biso azate akouta ni de l'Orient ni de l'Occident biso moko peuple to se prendre en charge problème na biso ezali tozala uni soudé union fait la force oyo eza devise ya mboka bapaya tosalela yango ata parce que ya biso moko eporte biso obstacle justice eza te mpe eza te donc eloko moko te malongo ezalaka ata mboka na biso tokela de biso tokela yango wapi yango peuple Congo toza uni napesi losako napesi libilimu na kotalisa yo boye bamikolo balobaka na loi ya nature tozali na 3 forces. Première force ezali mopepe soki mopepe beti bakangaka yango te. Deuxième force ezali mai soki mai etomboki moto tufa kima. Troisième force ezali peuple bato nzambe akela soki batomboki bino bato soki 5 soki 100 soki 10 bolonga bango te mlali kambo matali seni mais c'est Chilombo aza conscient que na 2018 peuple afotaka été lokola mese Hippolyte Kanambe alliance Kabila anomaka ye pona ye amoni ete faut que se comparer na pouvoir ok soki totali mwa sima IDPS ya héritaki atata na ye babundaka pona état de droit na démocratie mais lelo monsieur Félix alingi ameka koze ko composer bureau ya CENI ya lolenge na ye puisque na 2023 soki peuple ba voter choix na bango kuna ba publier ye toyebi yango ezali ba théâtre Kabila sala yango mingi mais moto alibabe ezande ye libabe alobaka na triomphal ke oya ko trahir tala libabe ngo ndenge landi ye ba mindela batali na peuple congolais pe africain Chilombo na 2019 à quelle assemblée nationale peuple nandimi ke na sala le côté 2020 ça na action to comme na 2020 to 2021 oh non 2020 2020 ça qui salume banda to kei mais c'est Chilombo akeli na Italie tala berera salaka ko tuna yeke forêt équatoriale yango ndali moko ya ba forêt o iko bombama pour likambo etali ba climat Chilombo akoloba na délégation na ngai na ekutu na mwana moko awa ibiko saba makala ça veut dire ko kata nde banzete alongwe wana akei na Allemagne pas Poutine na Russie plutôt ba poser question Jean Maloba mais c'est Chilombo zo loba ke na yao na kati ya Russie au nom ya délégation na ngai au nom ya mwaso ya ngai mais ya population te eli koloba maponami oyo mama na ngai Chilombo atazi mama Martha Cheye wana Chilombo akozala président ya Congo te toza déterminé na kati ya Zambie président azalaki en place azalaki na cour constitutionnelle na ye azalaki na président na ye mais tomonaki alekaki te tomonaki Kabila awa azalaki na nanga na ye azalaki na Benoît Lwamba na ye aske Chadel alekaki Chilombo mama na ngai secrétaire auti kotia awa azali conseiller na ye tango Chilombo alaki président ya IDPS à l'époque eli koloba ete Chilombo akamati bato ya kotia na CENI ezala kaka monoko ya mboka na ye
attaqué Mama donc vous ça n'a été tout le monde attaqué la chaîne qui a commandement il y avait élection attaqué Batonaye attaqué ça y est pour postuler à voter pour montant à publier les alliés c'est ni montant pour confirmer les alliés cours constitutionnel les Batonaye les ba ko ça comment merci papa na ngai na motuno tuningai na uti koloba na yo awa toza na 3 Fox moto o ali ko bloquer Tshilombo na bato ndenga placer na ba commandement nyonso likambo etali seni na occasion ya seni biso peuple ne tozo bloquer Tshilombo bato wana ba ko mekate eloko moko te biso nde peuple to ali déterminé nyonso akosa to ko bango très bien akoluka nde 2023 po ye aleka lisusu mais akoleka na fufu nini na courant nini na nzela nini na mai nini biodi eza mensonge baza ba miyibi peut-être la bike ba miyibi pe lekisa yango mais c'est Tshilombo avec porter ba piodi est Congo to koki me ko beta lisolo en piodi s'il y a eu des personnes bike ba bateau de pêche ici et ezo pêcher ba mbisi somo kala mingi te ko ma ko pêcher ba mama na ngai omoni IDPS si je ne trompe pas ba 1900 ba 70 quelques kuna tango papa IDPS papa nyoso oyo basala na bakibasa basala IDPS ba mona ki pona ko affaiblir Mobutu foto sa nini to bana ko kosa ke Mobutu aza étranger ba benga ki ngo kadiosha donc kosa poto avancer tango to na poki ya biso to botami ba longoli kadiosha pesi ko nini formal donc kosa poto luka avantage bateau de pêche ata moko ezali awa te ba ko disque peuple congolais to komi éveillé yango to ba lisu likolo ya lisu biso ba congolais tozali na ba lac tondi ebelawa to na ba fleuve to na ba poisson musuku na milieu ezati na kati ebale na biso awa to koki kosko Thompson te pa Thompson ngo ye mama na ngai po papa na ngai etekami kaka na nini na Matadi Kibala est-ce que Congo c'est Matadi Kibala Congo c'est la 26 province biloko soit disant gouvernement importé bali yango na commune kutu te kana quartier moko boye mais ba koma ki bana tsangu ba pesa ki place ba kozwa mandat ezali mensonge maman wa journaliste kitana tsango kitana balemba kitana ba matete kende tambusa miko maman lokuta ya Tshilombo tolobi biso peuple toi déterminé tozo bloquer hémorragie oyo voulu pas une question et ça la peut buzz na ba réseaux sociaux so ozi batu na nzela tout le monde a lo baketo senga Kabila pardon bino pe bo partager même point de vue ya senga Kabila pardon maman nakoloba boye moto lelo ya pesi Kabila nguya totanga kombo na eza Tshilombo tokendaka na Genève po ba Kabila selo soba mboka oyo Kabila se retrouvé na boloko puisque un sénateur américain veut m'expliquer boseni kombo na ye alobaka boye soki Kabila tiki pouvoir botike na liberté aza capable de déranger Congo pendant 22 ans na mbongo ayibi na Congo biso loba congolais oyo il y a beaucoup de fausses communes na Maluku okela bakasai kuna ba fausses communes Kabila Piemboko pendant 18 ans. Biso to senga Kabila pardon. Toko senga Kabila pardon te. Kabila ndena Tshilombo bazela. Biso peuple toko pesa président faut le pouvoir. Poto kanga bango mibale bazong sambongo yambo. Yamboka. Rote mama ngai. Ndeko Félix asali ba tourner to monaka kebeki alobaki la komika na Grand Kasai alimité loko ya boza makila na ngai pesa ngai chance alors on a la campagne moko anticiper déjà voilà et en plus à Kena Sankuru akolobaki merci na motuna wana na koloba boye soko moni monsieur Félix alobi ete boza makila na ngai puisque ayebi que même si na kata province na yeza na bato ba yinié pour la souffrance pamba te na kati ya Kasai ma ezate bile ezali te souffrance ekoti ya makasi ndake ikolia kolobaki boza makila na sai ke bolinganga kaka mais ayebi que peuple les gens sont asima na ye te azala ekutu maboko pembe soi-disant à l'époque ba voter na 15%. Lelo ki moyibi na monani na poisa nana ko voter ba makila na zolo ba pourquoi boza makila na ngai po atana tiki pouvoir atabino bosala nini bo batela ngai mais même si peuple ya Kasai wana ba kotake Tshilombo mboka Congo za ko kufa te bolandaki fidèle ambongo papa na biso mosali na Nzambe alobaki clair Congo eza ko kufa te peuple congolais messia azakoya pona ko sunga bana yako ya Congo yango politiquement na lobi boye messia wana mbongo alobaki papa ko banga te
Messi ezali nde Matefa Fayulu yenda azoya ko sauver Congo puisque chez ça okita te pas diriger biso c'est que Messi aya mais kanaka kati na biso na molimo c'est que no papa Fidèle Mbongo fa ka lo ba ete Fayulu bobanga te akoya akobiki sabino le ko azali politicien te nda memi yango na lolenge ya bonzambe nda bi Messi akoya pona ko sunga bino peuple congolais nda azali Matefa Fayulu Madidi maman tout ça déterminé Chilombo Kimuyibe mona na poisa et moi na poisa mboko eza kokufa te Chilombo sisi limete na kosomba Chilombo sobi ba mboko na mboko ba ndako na Arabie Saoudite Chilombo sobi ndako na Belgique na mbongo ya Congo o eza clair te bien clair Le peuple d'abord exaté. le peuple d'abord slogan ya pamba bino moko bomoni mama Max abengani ba combattant na 10e battle na sosu te pour votre information encore ba base à IDPS mususu ba yokani le 24 oyo ba ko marcher ba yokani le conseiller pour erreur ba ko sala za ba conseiller te mama auteur ya makambo zali Chilombo ye moko et bon ba marcher pourquoi ba ko marcher contre Chris Obainango ba bunda kilit pour ba se retrouver lelo batikali na nzela mande komi na suka tango ba kende ko ba mama Max j'espère benga ki la police ba betaki bango ba kangi ba misusu yango bango balobi non trop c'est trop naza na ba preuve information oyo comme preuve qui était na 10e so moni base na ko na poko lobite na kosaki Kenya na 10e ba bengani bango nde balobi jamais il faut to bima na nzela ndambo nde ba kolia ba miette loko ba Gilles otangelinga wana Gilles peut organiser flopper ses formations Gilles ngam na former Gilles aki pas armement ngai Gilles pas armement auta la muka te yoka mama mais to uti na cold président Fayulu azaki le papa Tchenti Sekedi vrai ou faux nana benga papa président Fayulu solo du peuple mais biso pe to uta kuna nana uta kuna Gilles watia yo teka ba soso na zan ayiko kutanga mulo po déjà communicateur et parlement ba ba fena nzuzi ba ba fena soso lelo Gilles les années monoko mboka moi ba bendi mpanzi moi catch moi loko mais Gilles en information ta tonga na pas information parlement Gilles azamona tuna Gilles que tuna ba mulopwe alors wana soldat makasto bien ba Gilles banda kala bazaka na information te soko telinga na l'histoire boko mona cicatrice ba tonga ba pince boko mona ngaya nazwa poto pourquoi ngana longma kana l'UDPS toke Genève Félix Alobi moto nyonso tobimisa comme candidat unique to soutenir ye président frère mi candidat unique tokei na siège na 10e Jama Kabund akalme biso bino eza makambo toyokanaka osto kobimisa to sanini to soutenir to baluki to soki bandako to koma na tongo nango toyoka o Jama Kabund bato batimba pine o Félix alongo la signature to mituni lisusu lobi nango toyoko zonga na base o te boni to za grand parti to koninga jamais biso pesa musu pouvoir boye et tant que nazali grand analyste politique ngabli kamona mona clarté na baluka na zonga nayo kakamere pa longoli signature na kamere nayo ka kamere na Félix bakeke na bakesa la cash na yana tongo na base armand na ebisi bango boye lokola Félix na kamere basangani bake na Kenya Kabila kobima na Congo te nde ba combattant basilika balobinga na bengi Félix traître ba betanga ipoto bo mona babi na bengi Félix traître lelo yo kasi lo tela ba base nyeso pani ala mukati bandoko bosato bosate na longo kuna lelo ba base zote ABC One Television. ABC One Television.